Le message de la que c'est tout ma gêne, la résistance pour moi. Tous en ambition est parce que ma combattant ma gêne, bilan vous allez ma résistance à l'eau. Tous en résistant on va comme on a comme merci. Ouais bilan général. Question pour la et là tout le monde va l'occupation des Québécois. après sa message n'a pas compris Merci.
nde tozotambola tozotambusa mwa mikro mpona kotuna na bandeko moko ndenge boyebi kaka oui vraiment na ye lisusu boyebi kaka bandeko mpo bomesana kolanda biso chaque fois na radio biso toye réunion na biso ya bakombata nde kolima alors naza na droit koloma te toyoka bandeko message na bango eza nini epai ya bandeko yema ye te bazwa mpe courage ya voyage oyo mosusu. Merci na parole nalingi nalobaki réunion eleki bien esengeli sikoyo tobanda kosangana moko nde tokokoma komisa mboka na biso na pasi oyo mboka na biso ekangami. Il y a que des hommes, Dieu utilise que des hommes, Dieu n'utilise pas d'autres choses que des hommes. Donc esengeli sikoyo tokontinue kosangana moye ngai nasepeli koya réunion journaliste parce que nayambi makambo ebele na bino oyo esali esengo nazobenga bandeko mosusu mokolo ezoya na Paris tokobanda koorganize babiloko mosusu mpona koyeba kotala sikoyo ndenge nini tokoki kokende liboso mpona kobimisa mboka na biso na bisika oyo ezali me eloko na kolobaka ntango eza moke etikeli nango moke po mboka bima eloko ezozanga biso eza kokoki nasepeli mpona susi na biso ezalaki kebo moko ezala na kumisi nzambe tomoni bandeko ya france baye bandeko ya angleterre bandeko ebele hollande allemagne na bamboka nyonso tolingi so elango ekontinue boye voilà bamboka nyonso. En tout cas, le contenu est très positif. Et très positif dans le sens que réunion est regroupée par Tébélé. Il y a beaucoup de Tébélé, donc il y a une réunion mondiale pour les combattants et Congo. Totali Nene, Mamboule les gars qui disent Madame Kossara qui est autre voix qui a bien, là il y a Mabé, Lélo, et puis ton projet d'un avenir. Et je pense à la stratégie de Jules il y a un homme qui veut faire avancer Bissot pour l'année Oyo, année à libération. Oui, place à docteur en droit, ndega balobaki non bakombata babayo oui ndega balobaki non bakombata toyoka message eno bopesa na bakombata oyo baza komona message ezali que dorénavant à partir ya lelo le 2 février 2013 vent mosusu ekoti na kati ya combat sans organisation le 17 likolo nango bastratégie ya sika ekozala analyse epuis ekozala en marche donc bazwa lisusu makambo lokwa basekule en 2013 biloko nyonso tokoloba devant caméra tokosala biloko ebele mosu tokoki koloba po elemi mpe tokotika ye wete amonanga ndenge biso toa bapasi elemi mpe fasaatimine mpe stratégie ya intimidation réelle ezali le finalité na biso ezali kana dégage il faut à dégager de deux ou de force parce que azogouverner par défi système na ye ezogouverner par défi bandeko bazokufa epuis nazometa setelelikambo M23 na banégociation ya Kampala toboyi banégociation na Kampala epuis toboyi lisusu kanambe toboyi système na ye toboyi barwande bango tout dehors M23 banégociation ya Kampala d'ailleurs banégociation ya nivou exacti na moko te parce que on peut pas négocier na bato ya ndenge wana donc gouvernement congolais enégocier ata moke te d'ailleurs yango mpeza faux gouvernement na yango na kanambe na système na ye na bango nyonso libanda tokolibere mboka na biso na 2013 ingeta 2013 tokolibere mboka na biso ndenge tozoloba 2013 mboka mais ce n'est pas eza lisuka na mingi te ndenge tolobaka mpe tochange non biso tochange te déjà victoire peuple na biso asazongo alors esengeli sikoyo toinvestir président eli Etienne Tshisekedi na place na ye alors eloko esangaki biso eza bato ya kobundana minduki ndenge nauti koloba na sala minduki wana tokomi na ngo tokomi mpe na bato yango eza maloba te kala mingi te botia matoye tokobenga bino parce que tozali ba leader d'opinion tokobenga bato nyonso ke makambo tolobaki na bino ekomi proche parce que retour à
légalité ekosalama Hippolyte alinga te ekosalama yango tozokoyebisa mokili mobimba tozali lisusu na temps ya distraction te tozali na temps ya action et action ekosalama mpona libération ya Congo 2013 ekosila te peut-être kozala mpe lobi ezaka 2013 peut-être bakozala lobi toyoka bareprésente ya allemagne bagrand combattant ya toyoka bango bauti mosika neti mpeka radio lisolo uti mosika mais on est toujours ensemble toyoka message ino koki kopesa na bango oyo bayaki na bango bayaki te mpe eloko nini eleki ya bien awa oyo sesi mais avant toute chose na koremercier d'abord radio lisolo c'est la seule radio qui est derrière le combat. On a remercié d'abord Radio Lisolo, Radio Télévision Lisolo, où ils ont passé dans la campagne. Nous avons témoin, on dit non de la bataille qui est là. Et il y a pas déjà que c'est la communication à base de la cœur. Pour réunion les gars. Mais moi, je ne vais pas c'est tout à fait normal. Mais ils allaient réunion pour l'équipe bien parce que ils allaient pas comme mingi au début ça moté bon. Comme nous on a ça dans la image là. Il y a combattant 2013 ça va pas combattre. Combattant il faut ça l'intelligence. Combattant ça pour combattre la game côté les man ça le game ça vous battu là. Ça continue action de besoin ça les masoro. Ce n'est pas ça le combat. Combat ils allaient makambu peut-être nous ka ndengeni ni kabila a dégagé. Combat ils allaient ndengeni ni la vérité des urnes ezala rétablie. Voilà, c'est ça le combat de Sénégal. Donc il y avait un président qui était élu, qui s'appelle Etienne Tshisekedi Lumumba. Il va une victoire. Alors, lui, c'est toujours pour le canal Kamouana, Kabila doit dégager. Et puis le président qui a été élu pour s'être installé dans le poste. Alors, c'est ça l'objectif de la combat qui a pas élection Banda, et c'est là qui Kabila dégage. Alors, l'objectif, on est pour le moitié. Et pour le donc, j'étais de dire, effectivement, il y a des gens, les Congolais, pas besoin qui va initiative. Et même ils sont plus distraction, division, mais on a toujours la français à quelque chose à leur monde. À partir de là, on a là qui n'a pas agenda caché. On a profité dans les Cambouana, on a dit, on a profité dans les Cambouana pour les Cambouana. Alors qu'il y a des Cambouana qui ont parce que la Yamana sur la mission est allée, alors, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Il y a des gens qui profitent. C'est comme si nous faisons ça. Si quelqu'un a pris alors que la il y avait des partis mêlés, il y avait des pasteurs, il y avait des quelques années on a battu à différents horizons, mais ce n'est pas les grands problèmes, ils sont les combattants qui veulent vraiment les chercher dans la Congo doivent être unis et puis poursuivre les mêmes objectifs pour les Kabila dégage. Merci. Baleki na biso ça pour motiver baleki de ce qu'on a de comprendre ça maintenant on peut s'aider sur moi. Merci. Inge Dabamuda donc les combat oyo de là on a voulu abandonner ici à Bakomata baye ba combat oyo ezali ba parti politique de Salia ezali que ba homme politique congolais ça va la côte où on va se organiser on va avoir responsabilité dans le groupe le on a une élection de kaka ya mbemba ce soir en mbemba aujourd'hui à moi na c'est akina bandele basalaki makambo na bango bapesi kaka poster wana force lelo topesaki longa bo mpe na biso defe mafumbe de Tshisekedi de molo topesi ye bokonzi nyonso mpe pepe na kote na 99% bakamere bazima ba 1 bana na topesi de Tshisekedi message wana kopesa na bajeune jeunesse ya monde de télémisike jeunesse ya monde de sali bongo lelo oyo soko moni bato nyonso bakobuna oza na baya ya bana ba 46 ans ba 50 ans ezaka jeunesse parce que toza ba père de famille toza bahomme marié toza mpe tokotaka baqualité awa donc kombo tozobunda oyo eza nde tozokomikela bango basi kombato nyonso akoya na kombo oyo po adestabilize yango na bainternet na bayoutube mpona mama basheri okoya
akoya na ndenge adestabilize liti oyo na ndenge aba internet ba YouTube akokoya kaka mpona bagere. Merci.